moko nous dirons adieu à ce monde tokende toba mokili oyo etikala pour être avec le Seigneur. po tozala elongo na nkolo mpo na libela. Et alors, Na ntango wana tout aura valu la peine nyonso oyo tosali ozala mpo na nkolo mpo na baoyo balibikaki kimia dans tout ce qui leur est tombé baoyo dessus. nyonso ekweli bango likolo Ils n'ont pas perdu de vue une chose, à savoir babongisi eloko moko te le but que Dieu ntina oyo a placé nzambe atiaki devant nous. na liboso na biso Paul écrit aux mpona akomi na Philippiens, bafilipien alobi Philippiens 3, Philippiens 3 verset 15, nous tous verset qui 15 biso banso baoyo avons la tozalaki conscience d'un but, biso toyebi ete qui est derrière tokolanda nous, eloko na ntina ayant en vue le but, toza na ntina tokolanda nous tendons vers la vocation céleste. tokokende ngambo na vocation céleste Lorsque nous avons un objectif et que nous lokola eloko tokosala eza na ntina nous ne regardons ni à droite, ni à tokotala ta gauche. droite te Et tokotala si mpe nous gauche te faisons un jour, nous devons très toyebi vite eke mokolo moko réorienter tokotambola diriger notre regard tokotia miso na biso vers le but. ngambo na eloko oyo nzambe atindi biso ya ntina Vers l'objectif, soki totali ngambo tokokenda on ne pourra pas l'atteindre, on ne le trouvera pas. C'est okokoma pourquoi esika wana te il est très très important yango eza na ntina mingi que nous ne perdions pas de vue totala pembeni te ce qui totala makambo boye te quels que soient les coups ata makambo ezokomela biso portés tokanga motema toyeka mpiko et ce qui, pardon, peut se Totala. trouver sur notre chemin. oyo ekotama na nzela na biso Un homme qui traverse ce monde sans but moto azotambola nzela oyo akoyeba te ntina nini akotambola déçu. na suka akozala na soni Il sera dessus. na suka akokamisa soni Que Dieu nzambe nous fasse comprendre. Nous savons que nzambe toyebi ete depuis les jours d'Abraham, mikolo nyonso ya abrahamu lui a fait la promesse. nzambe apesaki elaka ezalaki na ntina Dieu lui avait, mpo nzambe bien qu'il ait erré sur la lokola terre, nzambe alobi na mokili oyo il a, comme dit alobaki ete Hébreu 11, verset 10, je cherche Hébreu la ville qui 11, a des fonds verset 10 elobi solides, eza na bafondement solide que Dieu a bâti. mboka oyo nzambe atongi Les gens pensaient, oui, il est tantôt ici, tantôt là, il se bato promène. bakanisaki ete Est-il au juste? Où va-t-il? bakoloba akei wapi Cherchait la ville azalaki koluka mboka oyo était préparée pour lui, pour mboka oyo ebongisamaki mpo na ye qui aime le Seigneur. mboka oyo ya ye na oyo alingi nzambe Nous serons assis te mokolo wana de Dieu dans la tokovanda na bokonzi na nzambe Abraham, na abraham isaac jacob avec tous ceux qui ont cru na bayebanso bandimelaki au Seigneur, bango nyonso bandimaki na nkolo Dieu qui l'ont gardé. baoyo nyonso bandimaki ye Puis mpe lisusu ils regarderont en arrière et diront bakotala na nsima balobi par exemple, un grand modèle pour nous modele monene oyo biso tomoni parti quand le Seigneur t'a appelé. ntango nkolo abengi biso Il a atteint le but. ya solo Et nous, avec tokomi na ntina likambo Et je veux dire que nous allons tous biso banso le Seigneur. tokotala nkolo S'il n'était pas entré soki akotaka te dans notre vie, tokakotaka te na bomoi na biso pris soin de nous, soki atele biso malamu te nous n'aurions aucune orientation. tolingi kozala na nzela moko te ya kolanda Même pas tolingi koyeba pe te veut de nous. nde olingi nini ya kosala Au fond, c'est ce qui arrive à oyo la ezokoma plupart des gens. na bato ebele Ils savent que Dieu est là, bakoyeba ete nzambe azali wana mais ils ne savent pas kasi bakoyeba te de nous. nini yalingi mpo na biso Prévu. nini yango akanisi mpo na biso Ils ne savent pas à quel bakoyeba te na ntango nini tokobika Ils ne peuvent pas situer les choses qui se passent. bakoyeba te kotia makambo na esika na esika Dieu, kasi il a nzambe fait grâce. Continuons asali biso ngolu à lire ce psaume un peu plus loin, totanga na biso mokolo mosika en passant tout de suite
tokotala sikawa au Nouveau Testament. totala Nouveau Testament Je vais lire une parole. nali kotanga liloba moko na Nouveau Testament Il est écrit ici dans le psaume ekomami na psaume 8 verset 3. Verset Psaume 3. 8, verset 3. verset 8 verset 3 Par la bouche des enfants, na nzela ya bana na par la yo mamelle, baoyo bakomela mabele tu as fondé ta gloire pour confondre yo tes adversaires. otie nkembo na yo mpona koningisa baoyo Nous savons que banyi na yo le Seigneur marchait sur la terre. ntango oza kotambola na mokili oyo Son nkolo entrée à Jérusalem. ntango okokota na mboka na Jérusalem Les enfants bana mike et célébraient. baza kosepela mpe kokumisa Qui avait trouvé grâce devant lui. mpe bato nyonso bazwaki ngolu liboso na ye Et il y en avait aussi qui n'étaient ezalaki na pas bamosusu du tout contents. bazalaki na esengo te Et ils dirent au Seigneur, baza koloba na nkolo n'entends pas ce que ceux-ci crient. okoyoka te makelelo bakotia makelelo bakotia Il a entendu. Il savait en abi effet. malamu mpo na nini bakotia makelele Dit par le psalmiste, mpe inspiré psomo par ekoloba l'Esprit molimo de Dieu. ya nzambe Et le Seigneur dit alors, nkolo alobi ete si ceux-ci se taisaient, soki baoyo bavandi kimia mabanga oyo ekoganga préparer une louange. nkolo abongisi lukumu mpo na ye Appliqué au domaine spirituel. yango na nzela ya molimo Dieu nkolo de nous asali na biso enfants bana na ye et fait qu'en tant que nyonso nouveau-né, lokola bana babotami ya sika né de nouveau, bana babotami mbala mibale né de nouveau, boyo babotami mbala mibale sont tout de même pour une vie nouvelle. yango ekotinda biso Quelle est la caractéristique d'une nouvelle vie? lolenge nini ya bomoi ya sika En moi, na kati na yo mpe kati na ngai est donné yango nzambe apesi biso lokola elimo en quelque sorte à na lolenge moko son, toyoka résonner notre voix, mongongo na biso résonner. mongongo na biso ekonganga Pour les enfants terrestres, lokola bana ya mokili la naissance quand ils naissent. soki moto abotami soki mwana abotami Rien à dire, qu'on n'entend pas, azala eloko te akoloba est mort. soki alobi eloko te eloba akufi Dieu mwana ya nzambe lokola naît soki abotami seulement dans le royaume de abotami na kati ya bokonzi ya nzambe dans lequel kuna wapi une source ne bomoi s'applique pas du plus profond de lui. ya nkolo bomoi moko ezokouta kuna epai na ye Ne fait pas entendre sa voix. akoyekisa mongongo na ye Peut-être comme cela arrive parfois. ekokoma mbala mingi Une, ntango peut-être une gifle. ntango toyoki so moto azwi mbata mwana moke azwi mbata moke Dieu ne veut pas des muets nkolo akosala te biloko ya ndenge wana qui utilisent leur bouche bana pour exprimer leurs monoko na bango ekosala wana mpona koloba makanisi na bango paroles de remerciement, mpona nzela ya matondi louange et d'adoration. matondi mpe masanjoli C'est ce genre de personnes que Dieu veut. bato motindo wana nde nzambe alingi Ici, yango au verset 5, na verse na ye ya mitano qu'est-ce que l'homme, mutu azali nini pour que tu te souviennes de lui? mpo ete nzambe akanisa mutu 5, maintenant verset 6. yoka verse 6 elobi Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à mwana moto azali nini mpo otala ye la fait de peu inférieur à Dieu Po et ete de la omipesa na ye. gloire et de lui. bankembo ya nzambe bonene ya nzambe Nous savons que cette parole a toyebi été malamu ete prononcée liloba par le oyo Seigneur par prophétie. elobamaki na nzela ya lisakoli Il sait ayebi débarrasser de son corps spirituel. nkolo atiki nzoto no ya molimo nzoto ya molimo Période de l'Ancien Testament. na nzela ya ancien testament Sa divinité atiki bokonzi ne bonzambe na ye tombe pour l'amour des hommes. mpe mpo na pasi mpe na bolingo ya bato Pour pouvoir mourir. mpo ete akufa Il a pour ainsi dire laissé derrière lui atiki son nsima na nzoto no ya molimo corps immortel, nzoto ekufaka te venu dans un corps mortel. mpe akoti na nzoto oyo ekokufaka De pouvoir na ntina ete asomba biso na nzoto oyo ekufaka péché dans ce corps na nzoto ya masumu L'espérance est sans Dieu. akiti mpenza Et ensuite, mpe na nsima ce corps mortel
nzoto ekufaka retransformé en ezonge lisusu ekomi na oyo ekufaka te. Cela s'est produit. Yango esalemi Thomas a pu s'exclamer, ntango mon Seigneur, alobi nkolo, mon Dieu, o nkolo na ngai, Fils de l'homme, mwana moto qui a été oyo azalaki abaissé à cause de sa amikitisaki mingi mpo na liwa couronné na suka azwa nkembo de magnificence. nkembo mpe bonene na ye. Et dans Hébreux chapitre 2, Ekomi na Hébreu chapitre 2, vous pouvez les lire ou les entendre. bokotanga yango mpe bokoyoka yango na Hébreu chapitre 2 na verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a elobi dit ete le monde à venir. na baangelu te nde ya nzambe asalaki makambo oyo, me kasi na mwana Au contraire, quelqu'un a rendu azali ete par ce témoignage. mwana azopesa témoignage oyo Est-ce que l'homme, pour que tu moto azali eloko nini mpo tobanza ye, pour que tu prennes soin, mwana moto azali nini mpo ozwa soin na ye. verset 7, tu l'as Verset elobi abaissé yo okitisaki ye, okiti ye mpenza na se ya baangelu, tu l'as couronné suka nango otondisi ye et d'honneur. na nkembo mpe na lukumu. Verset 8 elobi Tu as mis toutes choses sous ses pieds. opesaki nyonso, otiaki nyonso na se ya makolo na ye, Soumettant toutes choses, otiki makambo nyonso eza na se ya makolo na ye, rien eloko moko te, laissé qui ne lui soit soumis. eloko moko te kozala ete ezali na sumi na ye te, nyonso ezalaki na se na makolo na ye. Présent, nous ne Ti sikawa encore, tomoni nanu te, lui est. nyonso eza be na se na makolo na ye. Verset 9 maintenant. Verset 9 elobi Mais celui qui a été abaissé kasi oyo akitaki mingi, des anges, akiti ti na se ya baangelu, Jésus, eyali Yesu Kristu. nous le voyons Biso tokomona ye gloire et d'honneur atondi nkembo cause de la mort qu'il a souffert. mpo na liwa oyo akufaki, Car il devait na yango de Dieu na nzela na ngolu na Nzambe pour akufaki mpo ete l'évangile akufaki mpo na biso banso. est partout. Liloba oyo, Partout où nous ouvrons la Bible, liloba oyo etamboli bisika nyonso oyo tokofungola Biblia, nous parle nkolo akoloba na biso, que quelqu'un akotalisa biso a souffert ete mutu moko amonaki mpasi mpe akufaki est ressuscité mpe na nsima asekwaki. le troisième jour Asekwaki mokolo ya misato nsima. pour notre justification. Justification na biso Ensuite, monter au ciel. yango nsima ya wana amati Il likolo, reviendra akoya kozonga, une grande puissance et une grande akozonga na nguya makasi mpe na nkembo monene. dans la lecture Ndenge de komami, cette lecture, c'est que l'Ancien et le Nouveau elingi koloba Testament ete Ancien Testament na Nouveau Testament coïncident à un yango jour nyonso près ekokoka na ndenge moko. que Dieu, Nzambe par la bouche des prophètes, na nzela ya baprofete na ye, a prédit des choses pendant na nzela ya basakoli alobaki makambo ebele des millénaires bambula koleka, et qu'elles se sont ensuite réalisées. mpe makambo oyo nyonso wana nsima ekokisami. Quelque chose de Akoki koloba eloko moko, restrictif. eloko moko ya solo. À présent, nous ne percevons Kino sikoyo encore que tout lui est soumis. tokomona nanu teke nyonso eza na se na makolo na ye. Cela aussi est vrai. Il y a encore Eza des solo. hommes qui règnent sur la terre, Eza na bato mosusu qui gouvernent sur la terre. Mais bakoguverne mokili oyo, cela sera me kasi il suffit pour cela de lire le chapitre totanga malamu de l'Apocalypse. chapitre 11 ya Apocalypse, Chapitre 11. Apocalypse na chapitre 11, Voici ce qui nous est dit. yoka makambo ekomeli biso awa 15. na verset na ye 15 elobi, Verset 15, Apocalypse. Apocalypse 11 verset 15 elobi, Alors le septième ange ntango sonna la trompette. mwanjo ya sambo oyulaki lelo, Grande voix se fit mongongo monene ekoyokama uta lola, ekoloba ete entendre du monde mokili mobimba, venu à notre Seigneur. mokili momepesabeli nkolo na biso Loin. mpe na mopakolemi na ye, Il régnera ye nde akorenye dans toute éternité. na libela seko na seko. Alors les 24 Nde bampaka tuku mibale na minei sur leur trône se bakoza likolo ya batrone na bango et adorèrent
bako gumbamela ye en disant, bakoloba ete nous te remercions, totondi yo botondi Dieu Tout-Puissant, nkolo nzambe qui est, yo ozali yo ozalaki parce que tu as Pamba pris te, ta grande puissance, osali ngolu na yo na nzela nguya na yo monene commencé à epe lisusu obandi korenye na mboka les nations se sont certes mises bamokili en colère, mabota nyonso mais ta colère est bazali na venue, kanda mikanda na yo eyei et le temps du jugement, ntango ya kosambisama la récompense pour Pe tes tango serviteurs, les prophètes, ya kopesa récompense na baprofete na yo ekokisami tous ceux qui mpe baoyo nyonso babangi nkombo na yo les petits comme les grands, baoyo ya mike lokola ya mikolo ya minene et de la destruction pour ceux mpe qui détruisent kobebisa la terre. mpo na boyo bakobebisa mokili oyo 19, alors le temple de Dieu mpe nsima ndako na nzambe et l'arche de son alliance arshe ya alliance na ye fut visible dans ekokoma son visible bato bakomona yango mpenza mobimba temps, il na y eut ntango yango des éclairs, ekozala nyonso des clair voix, des coups de tonnerre, engongo ekosela ekoyula clair ya tonele koloba de grêle. mpe bambula ya mabanga ekozala Quel jour mokolo nini ce sera mokolo nini yango ekozala lorsque cette parole ntango liloba oyo dira, ekokokisama lorsque tous les autres royaumes ntango royaume nyonso ensemble, ekonyangwa koma tous les pepe rois de la terre baroi nyonso ya mokili oyo fermeront bakokanga bouche, minoko na bango rien, ne pourront plus rien dire. bakosukola eloko te Lorsque notre Seigneur, ntango nkolo na biso méprisé et humilié, oyo azalaki méprisé azalaki humilie commencera akobanda à régner. Et toutes les kozwa bokonzi na ye le verront. mpe bato nyonso bakomona ye C'est le temps que nous attendons. ntango wana ndeti tokozela Qu'il est écrit ici que le lokola ekomami temps ete est venu pour tous. ntango yango ekoya mpo na biso banso Et pour tous ceux qui ont aimé le mpo na baoyo Seigneur, nyonso balingaki nkolo petit comme boya mike lokola boya minene ce sera ekozala notre temps. ntango na biso wana Au verset 18, na verset 18 elobi il est vrai que les nations ezali solo ete mabota se sont mises en colère. bakoyoka kanda Ta colère, me kanda na yo ekoleka le temps du jugement ntango ya kosambisama et de la récompense, epe ntango ya récompense les prophètes, ya baprofete na yo les et pour les saints, mpo na baoyo ya basantu na yo tous ceux qui mpo na baoyo nyonso animaki yo la récompense ne récompense vient pas seulement pour ezali koya te kaka mpo na et pour les prophètes, baprofete pamba mais te pour tous ceux me mpo na baoyo banso on craint boyo nyonso babangaki la parole que Dieu a prononcée par la bouche babangaki liloba oyo bimisaki na nzela basakoli na yo qui ont craint le nom du Seigneur. boyo nyonso babangaki nkombo na yo La parole bo batosaki liloba na yo vient la récompense. Et à l'époque, récompense ezali mpo na bango on wana avait déjà dit, deja olobaki yango celui qui reçoit un prophète, oyo nani ayembi mosakoli lokola mosakoli parce qu'il est appelé prophète, parce qu'il po est ete azali mosakoli la récompense d'un prophète akozwa mbano ya basakoli aussi juste ayemi mo juste moto ya sembo qu'il a toujours été, po ete azali sembo a fait. Nous ne pouvons ekosaleli minene pas entrer tokoki te koloba finalement dans les détails ici. kokota na detail awa boye Pas là pour cela. tozali mpo na yango te Si l'on considère me kasi totali globalement, na monene ya likambo on résume ce qui sera à la fin tokotia na mokuse likambo oyo kokóma na suka cet âge. na suka ya mbula ekeke oyo Tous les royaumes de la terre baroyaume nyonso mokili oyo seront sous la ekozala na se ya kokambama se ya bokonzi ya Fils de l'homme. ya mwana moto Mais alors, na ntango ne wana sera pas le Fils de l'homme. ekozala mwana moto te Dieu le Seigneur, me kasi nkolo yawe roi des rois, roi de roi et le mokonzi ya Seigneur bakonzi des seigneurs. nkolo ya bakolo Il n'est pas encore manifeste, ye amonisami nanu makambo wana emonisami nanu te soumis, ete nyonso kopesamela ye placé sous ses pieds, nyonso kozala se ya makolo na ye que nous venons de lire ici. kana lokola totangi awa est tout proche. ezali penepene awa Manifeste ekosalema bongo que notre Seigneur nkolo na biso n'est pas ou n'a pas été seulement un
azali kaka mwana moto te oyo akiti na se me azali mokonzi ya bakonzi na sepeli mingi na yango po ete abizwi nyonso likolo na ye akiti ti na se akiti ti na biso awo moto wana Emmanuel nzambe kati na biso boyebi ete bonzambe bato ya kala bayebi makambo malamu koleka bato batangi mingi. Mokonzi ya libota ntango aza malade nkolo aye alobi ete tobondela nzambe atinda mwana na ye akobikisa na malade okobela yango tolobi ete atinda mwana na ye soki ye moko aye epa na ngai nde nakobika na yango soki mwana aye na mobimba na ye kolo oyo amilakisi mpenza kolo oyo amitalisi kombo na ye ezali kombo ya esengo kolo nzambe na kimia domination nyonso ezali likolo ya mapeka na ye nyonso ye nde akovanda na trone ya David. Maloba nyonso ezali na ntina kasi bato ebele bako kondima yango te ndenge ezali nzambe ayaki na ezali teke moko na likolo moko na se po ete basangisa likolo mpe se mokili mobimba esalema na nzoto ya bomutu awa na se na mabele. Biso tokoki te pena nzambe esengelaki nzambe akita kote na biso pe po tomata epai na ye yango ezali likambo kodiskute te, au contraire ezali likambo ya kondimama ete efongama na biso molimo efongola biso makambo oyo mpo na ntina liwa na ye komikitisa amikitaki na se ya baanjelu kokita oyo wana lokola ayaki na nzoto ya mosuni maso okoki kosalema na nzoto oyo basopele soyi basala ndenge balingi asuportaki nyonso wana babetaki ye baza kosopele soyi nelongi baza koyebisa ete soki ozali solo mosakoli loba na biso nde nango abeti yo na kati ya basoni wana me mokolo moko ekoya bayo banso na mabele bakozwa conscience kososola kokata ntina te azalaki nani moto wana. Yesu Kristu oyo okoyeba so makambo lelo te akomi pierre ya chopement otutoli na libaku me mpo na baoyo bandimi ye mpo na biso tozwi kofungama ya nzambe lokola Romain ekomami na chapitre 9 ya Romain oyo atiami likolo na nyonso oyo akumisami libela na libela. Amen. Tokoki komona plan mobimba ya salut ya nzambe na biso, tokoki kotala na bato ya Israel na pe biso peuple na ye likambo na ngai na tanga lisusu lokola na introduction mpo liboso tosambela liboso ya kosambela priere ya Salomo totangaki yango lobi biso banso totali ndenge Daniel abondelaki na ntango na ye lokola mpe afongoli motema na nzambe mpe azelaki ti kokisama. Toza ndenge moko na situation moko wana
tolingi ete nkolo répondre biso de tout notre cœur. apesa yano J'ai échoué, je n'ai pas été biso nyonso tokweisami lié par la certitude me kasi tokangami na kondima ete nkolo ana nzela kosala na biso ensemble biso banso tokondima ete comme notre prière tobondela libondeli oyo et la présenter au Seigneur. libondeli moko tolakisa liboso na nzambe na biso. Daniel 9 Verset 4. kobanda na verset na ya minei. Daniel 9, verset 4. Je Daniel 9 le Seigneur mon Dieu naza kobondela nkolo na ngai fit cette mpe nsima natali en ces termes. alobi na ndenge oyo Seigneur, o nkolo Dieu grand et redoutable, nkolo monene oyo ya kokamwisa et qui fait miséricorde oyo tellement, akosala ngolu na ye et qui observe tes commandements. oyo akotosa bakomandema na ye. Verset 5 elobi Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons tosali masumu tosali mabe Nous avons été sans toi. tozalaki kozanga yo Nous nous sommes écartés de tes tokendeki commandements mosika na bakomandema na yo et de tes ordonnances. baemaso malako na yo tokendeki mosika na malako na yo Non plus écouter tes serviteurs. me kasi sikoyo tolinga koyoka basali na yo te Ton nom à nos rois, mpo balobaki na bakumu na biso à nos chefs, na bashefu na biso na batata na biso et à tout le peuple du pays. Pena- Verset 7. peple nyonso ya mboka De ton côté, Seigneur, il y a na ngambo na yo nkolo ezali justice une ezali autre. Il y a ngambo la mosusu honte sur le visage. kuna mosusu ezali soni na elongi Vois maintenant. lokola tokomona ngo sika awa Là, et les habitants tokomona de Jérusalem. bato nyonso ya Jérusalem Et pour tous les Israélites, mpona baisraelite nyonso à ceux qui sont près, bao bazali à ceux qui pene sont loin, na bao bazali mosika tous les pays na bamboka nyonso chassés oyo obenganaki à bango cause de l'infidélité, mpona kozanga kondima yo ils se sont rendus coupables. yango nde ntina bamonanaki bato mabe liboso na yo. Arrêtons-nous ici un instant. Le prophète dit Sikoyo au Seigneur profete alobi ete na nkolo ete qu'il garde son abatela alliance akobatela alliance na ye ntango nyonso mpe fidélité na ye cache. mpe mosala na ye. Je veux dire, nalingi koloba même à l'époque, ata na ntango wana les gens ne suivent pas entièrement la bato parole de balandaka solosolo mpenza Dieu, liloba entièrement sa parole dans leur cœur. babatelaka mbe baloba na kati na motema Sur le chemin nzambe qui les mènera au but. akomema oyo nyonso bakokende na nzela oyo ekomema biso na ntina Ne peut pas de commencer, il achève. esengeli te kaya banda kaka me asukisaka mpe likambo. Il a connu la fin avant le début. Ye alobaka deja suka liboso te ya banda likambo Toutes les difficultés malgré bapasi nyonso bakokoso nyonso ce chemin Israeli akendaki na nzela wana a accordé sa grâce. mpe asali bango ngolu na ye Garde na baoyo nyonso une alliance. babateleli boyokani na ye L'aime qui garde baoyo nyonso bakobatela commandement. bakotosa bakomandema na ye. Ça, c'était la première chose. Wana ezalaki eloko ya yambo Cet homme de Dieu moto na nzambe oyo exprimé. alobaki La fidélité de Dieu. kozala na boyokani na nzambe kozala fidele na nzambe En tout temps. na ntango nyonso Il est dit ici, lokola ekomami awa soit loin ou proche. azala mosika azala pene Ou dispersé. azali kopanza bapanzanaki bapalanganaki La parole s'applique. likambo moko oyo ekosala bisika Quand nyonso nous prions, ntango tokobondela faisons et disons toloba masumu na biso toloba nyonso ya biso être fidèle. ye azali sembo Ta parole. ye akobatela makambo na ye Appuyez sur tes promesses ye akobandela bapromese na ye bilaka na ye de l'alliance. ye akogarde boyokani na ye Quoi qu'il arrive, atako ezala ndenge nini tu n'y renonceras pas. jamais okowanga na oyo osalaki. En nous regardant, Ntango tokotala nous constatons tokomona ete que nous avons désobéi, biso nde totosi te suivi les voies de Dieu, biso nde totali banzela na ye te pas respecté biso nde totosi te babilako na ye et ses ordonnances. biso totosi te malako na ye Cela aurait dû lokola esengelaki ezala en les gardant et puis il y a... kobatela yango Nous n'avons pas non plus écouté Biso, les serviteurs, les prophètes, totosi te toyoki mpe te basakoli na ye baoyo balobaki aux chefs, à nos pères. boyo balobaki batata na biso balobaki bakumu na biso Pour la plupart,
Tango nyonso de leur époque. na tango ya bato ya tango wana okoki kosala te soki moto alobi na kombo na Yesu il faut koyeba soki azoloba mpona na ndenge ya Nzambe to aloba na ndenge na ye moko. Et nous savons Toyebi malamu ete l'unique soki unique à Jérusalem et azalaki na Jérusalem le prophète Ésaïe, ntango ya Isaïe Éthiopie, il ne savait pas non plus de quoi azalaki koyeba te makambo nini ezali. Philippe lui demanda. Philippe atuni motuna enika atuni na Philippe motuna Aucun prophète n'a parlé de lui-même. C'est ce que nous prophète moko te alobaka mpona ye moko. Ils ont tous témoigné à lui. Bango banso bazali kotémoigne bazali kotatola Devait venir, qui serait mpona Masiya esengeli aya l'ange, tolingi kozala na se baange devait entrer dans ce corps esengeli azwa nzoto oyo ekozwa kufa racheté. mpona kosomba biso Tout nous, mpo ete asomba biso du côté divin, na kote ya bonzambe si c'est la fidélité de notre awa ezali l'injustice, bondimi ya nzambe na biso fidélité. fidelité na ye ngambo na mosusu Pouvons na yango tokoki kozonga epai na nkolo Nous avons compris mbe tososoli ete que Dieu nous a parlé en ces jours. nkolo asololi na biso na mikolo oyo Mais celui kasi qui ye n'écoute pas, oyo akoki koyoka te passe à côté, oyo akoleka pembeni Dieu passera aussi à nzambe côté mpe de lui. akoleka mpe pembeni na ye. Et c'est un bilan Ezali qu'on fait bilan tokosala inventaire tokosala sans que nous ayons la prétention na d'être komikumisa te des juges. ya komisa bajuge baninga te. Qui passe à côté Moto oyo nyonso que Dieu a annoncé akoleka pembeni na oyo nzambe alobaki na nzela ya basali na ye basakoli na ye depuis les temps anciens. banda batango ya kalakala. Et celui qui passe à côté de Moto Dieu aleki makambo wana pembeni aleki mpe pembeni ya à nzambe côté de lui. mpe nkolo akoleka pembeni na ye. C'est tout simplement Ezali kaka mpona ensemble. nyonso wana Je esangani pense lokola tokoloba nous considérer comme un peuple tokoki komona lokola dans bato moko ya esengo n'a pas libota ya esengo planifié sans nous, mpo ete nzambe aplanifie makambo nini nyonso mpo na ntina na biso sans nous avoir adressé sa parole. Mais qui nous alobi nyonso mpo na ntina na biso dans son plan atie biso na kati na mwango na ye au plus profond de na motima ete alobeli biso na kati na mitema na biso. Dieu nkolo na kati na Yesu en nous. mpe ye na kati na biso espérance ya nkembo. Racheté, Ye asombi biso choisi, mpe aponi biso laquelle il peut encore s'exprimer. lelo lisusu akokoloba lisusu Soit son nom. totondo ye tokumisa kombo na ye. Dans ce terre, Eza na bato na se oyo encore entendu, bo neno bayoka te qui lui prête encore attention. bango wana bapesa ye su bokebi bandima ye bayoka ye. C'est à eux qu'il s'adresse. Akoloba Le verset 8 continue. verset 8 elobi Oui, Seigneur, solo nkolo la honte Soni, sur nos visages et sur soni ekomata biso roi de nos mingi na nkumu na biso pères, na batata na biso que nous avons péché contre mpo ete toi. tosali lisumu liboso na yo. Verset 9. Verset 9 elobi Auprès du Seigneur notre Dieu, kasi penepene ya nkolo na biso il y a la miséricorde et le pardon. wana nde mawa ya nzambe Bien que ezali. nous nous soyons révoltés contre Ataka biso totelemela yo. ça se disait que nous Verset n'avons 10. pas obéi à Ata la lokola foi tosali banzela na yo te tosali banzela na yo te pour marcher selon ses instructions totamboli ndenge yo olingaki te qu'il nous a présentées par ses serviteurs. baoyo baumbulu batie banzela baumbulu balakisaki biso na baprofete na yo. Ceci aussi Yango est une wana confession. ezali confession Vous monene. remarquez très bien. Totala malamu ete Pas une prière d'incrédulité. ezali kobondela incrédulité te kozanga kondima te Grâce devant Dieu. mais ezali kobondela kosenga ngolu liboso na nzambe. D'une part, Na ngambo esusu Dieu qui demeure fidelité ya nzambe ezali ntango nyonso fidélité, car c'est ainsi qu'il est écrit. mpo na motindi wana nde ekomami 2 Timothée 2:13. 2 Timothée 2:13 Même si nous devenons infidèles, Dieu reste fidèle. ata biso tokomi bainfidèle nzambe atikali fidèle Lui-même, atikala ntango nyonso fidèle. nous relie toi et moi. C'est Biso lui qui relie. ye nde akosangisa biso nga na yo Et des filles de Dieu. tozali bana ya mibali mpe bana ya basi. Le résultat
de biso la toli rédemption. solo Si bato ya vous lisiko ne voulez pas reconnaître les rachetés, soki olingi kondima te bo basombami sur sa rédemption, okozongela mpo na plan na ye ya et la rédemption retirer, et cela n'est pas possible. Ici, le chemin nous est montré. awa nzela elakisaki Nous biso avons été trop courts. Nos rois, tozalaki na baroi na biso batata na biso tous, bango biso banso pays, totosi yo te mais au kasi de toi, kasi penepene na yo nzambe il y a la miséricorde. kuna nde miséricorde no ezali mawa no ezali kuna pardon no mpe ezali kuna Rebellés contre nyonso ekofungama na biso nous aurions agi très différemment Yango, en tant qu'être humain. me tosali makambo lolenge ya kokesana Rebelles contre nous et ne mbe tobimi barebeli liboso na yo te et de nos voix. Oui, mbe totamoli banzela na biso te nous laisser partir. Dieu ne peut pas nous kolo laisser partir. ako kotika biso te tokende bongo Fait asali manso pour nous mpo na biso nous attirer à lui et nous asali nyonso mpo abende biso penepene na ye il ne nous laissera pas tomber. akotika biso bongo te tokweya Il nous pardonnera avec encore plus de akoloba biso lisusu na nguya Il nous mettra dans le cœur en disant na motindo ete atia na kati ya mitema na biso aimé, toloba ete esali tolinga ntango nyonso racheté, tolinga bao basombami vous êtes appelé par votre nom. abengi biso na nzela bakombo na biso Retenons donc la nature. toyeba malamu ete lolenge ya losambela Tu es fidèle. nkolo yo ozali fidele Tu es notre Dieu. yo ozali nzambe na De biso miséricorde yo nzambe na mawa et de pardon. nzambe na bapardon En grâce. nzambe yo olimbisa na nzela ya ngulu na Nous yo sommes rebellés. Nous biso avons été tomonisami récalcitrants. te toya bato mabe Et il dit ici, totosaki te verset 10, ya alobi awa na verset 10 nous ete n'avons pas obéi à la voix totosaki te banzela na yo pour marcher selon ces directives. toboyi kotambola na banzela na yo Nous a présenté par l'intermédiaire banzela oyo olakisi biso na nzela basakoli na yo des prophètes. baprofete na yo Une confession, oyo ezali seule une personne libondeli ya à qui mutu Dieu fait grâce, motu oyo nzambe akosala ngolu sur les lèvres. esuka kaka na bibebu te Il n'y a personne eza na mutu te qui pêche oyo akosala lisumu quand il fait cette confession sur ses lèvres. sango akosala masumu ne kaka bele na bibebu Mais nous ne devrions pas finir en constat. esengeli na biso te ete Suivons tokonstate mpe likambo boye comment nous avons échoué, mais en constatant Totala. qu'après, Totala. auprès de Dieu, totala ete na penepene na nzambe la kuna grâce nde et le pardon. mawa ya nzambe Que Dieu ngolu ya nous nzambe ezali amène nzambe sur le chemin grâce amema biso na nzela oyo ya ngolu na ye atteindre po ete le but. tokóma na esika tolingi kokóma Comme nous l'avons considéré hier, lokola totalaki yango lobi avec tout fait. na ndenge tomonaki La lobi parole du Seigneur na liloba nzambe adressée à David. liloba nzambe oyo nzambe ayebisaki david nyonso Lorsqu'il eut tout achevé, ntango asilisaki nyonso le temple fut debout, mpe temple etelemaki prit sa place, mpe bato nyonso bazongi esika bachantre bazongi esika ouvrir les bras devant le esengeli kofungola loboko liboso na nzambe et la réponse descendit. mbala moko réponse La ekitaki nuée de la gloire de Dieu s'inclina et remplit toute la maison. nkembo lipata na nkembo ekitaki mpo etondaki ndako mobimba En tant qu'être humain, biso lokola bato nous na avons entendu la bato na voix mosuni toyokaki et mongongo nous pouvons le dire très tokoki clairement. koloba ete J'espère que tout le monde le comprend. moto nyonso akososola Et avons entendu la biso toyoka voix mongongo ya de nzambe Dieu en ces jours. biso toyoka mongongo ya nzambe na ntango ya suka Nous pouvons revenir à lui. biso toyoki kozonga penepene na ye Nous sommes. lolenge tozali Tout comme le peuple d'Israël. lokola bato na israele de Babylone. bautaki babilone Lorsque la parole, ntango liloba elobaki autrefois, leur a été ntango mosusu elobaki na bango ete par la bouche des prophètes, na nzela ya basakoli ils ont pris mpe bazwaki yango des murs et sont repartis. bakendaki babimaki bakende na mboka wana na mboka oyo ayelaka Posant à nouveau leurs pieds sur bake le sol. kotia su makolo na bango na mboka oyo wana Face sur le mur que Dieu leur avait. bake susu na bisika oyo nzambe alakaki bango Bien-aimés, nous Bandeko, retournons spirituellement parlant en lolenge moko mpe na molimo non pas n'importe où. tokokende mpe nimporte où te tokokende esika oyo L'Église primitive eglize oyo ebandeli au commencement. ebandaki na ebandeli Dieu mpe nkolo promis alobaki ete restaurer de tout
akozongisa nyonso akozongisa nyonso na esika ezali kokesana nous imaginons. na oyo biso tokokanisa Lors de la première venue na ntango boyene ya liboso c'est que tout le monde bato banso avait ses propres idées. mutu na mutu azalaki na likanisi na La ye manière dont le plan bato na bato baza kotala ndenge ya koyela et de ce fait ils na ndenge yango vu bamonaki te koya ya solosolo ya nkolo l'accomplissement des mpe kokokisama ya babilaka Dieu a pris. nkolo azwaki Il bato n'avait pas de prévu. bato oyo bazalaki prévu Il te n'avait pas un concept. bato oyo bazalaki likambo te mpo na nzambe Tout ce que Dieu allait faire. bayebaki te nzambe eloko ya kosala Les publicains azwi bato bapeshere azwi bato bepambapamba boye et leur azwi bakongoli na mpako moi. aye na bango boya bolanda ngai Dire ce qu'ils avaient besoin de savoir. boya bona talisa bino oyo baza nango mposa koyeba Tous les autres, il aurait eu de la peine mpo na bamosusu wana ezalaki ntina moko te plein de contradictions bayebaki mingi bazalaki mpe na bokeseni mingi et en désaccord avec Dieu. bazalaki na koyokani na nzambe te À cause de ce conflit e mpo na intérieur, conflit oyo wana ils intérieur n'avaient jamais écouté volontiers ce qu'il bango wana bayoki nzambe te a leur dire, boye nzambe alingi aloba na bango bayokaki yango te à faire, eloko ya liboso ya kosala ezali ete reconnaître qui koyeba nanu qui nous parle. nani yango akoloba Avant de pouvoir y prêter. liboso te yo tia litoi no yeba nani yango akoloba Lorsque l'homme a été guéri de ça, ntango moto wana abikisamaki na lolanda azalaki nango le Seigneur lui a donné cette instruction. ntango yesu ayebisaki likambo oyo akoloba ete Où est-il? Je veux le savoir. alobi na ye Jésus ete dit, c'est moi qui te parle. Et qu'est-ce oyeba ete ngai kolo nde azaloba na yo dans son cœur? Ça ete andimi na motema ne mobimba brûlait. ebandi kotomama Pouvait dire ce que les autres juges baoyo nyonso bakojuge ne concerne pas, etali ye te ne m'intéresse pas. Je ekotala ngai te j'étais aveugle. nayebi kaka ete nazalaki aveugle me sikoyo namoni J'ai compris cet aveugle. moto aveugle oyo nasosoli J'ai compris qui était celui qu'il avait. asosoli nani wana ye akutanaki na ye Qui lui asosoli nani wana asololaki na ye qu'il avait guéri. nani oyo abikisi ye Il doit en être de même pour nous. eza lolenge moko na biso Ainsi, eza ndenge moko na biso les chefs et nous ntango tokomona n'avons pas écouté biso toyokaki te les serviteurs. na bato nyonso bakoki bamaloba nini no te na bakumu nyonso Nous avons biso nyonso été désobéissants. tozalaki na ntina te tosaki yo te Nous avons désobéi. biso oyo Ce qui totosaki te est fort dans ces jours, c'est que lolenge moko mpe lelo comprenions qui tososola tokata ntina parle avec nous. nani oyo akoloba na biso Que comme Moïse, lokola moïse comme Josué, a lokola dit, yosuwa nous otions biso mpe lokola et disions, biso mpe toloba où Dieu nous tomona nuit ya gloire toloba ete nkolo akoloba na biso qui sommes-nous? biso banani Dieu s'abaisse, mpo ete nzambe akita parle ainsi par mpe asola na biso son esprit. na ndenge ya molimo Celui ye wana à côté de ce discours moto nani oyo aleki libanda ya maloba na nzambe oyo devra passer. akomona mpe nzambe koleka Dieu devra passer à côté de lui. nzambe akoleka mpe pembeni na ye Mais ne pensez pas me kobanza te ete accueillera avec un sourire. me oyo nyana oyamba nkolo na kosepela Ceux qui sont passés à côté de ce qu'il baoyo nyonso baleki pembeni na oyo ye alobi qu'il a fait na oyo ye asali et qui l'ont méprisé baoyo nyonso bamonaki epamba dans ses actes. bamonaki epamba na misala na ye Pas écouter. balingaki koyoka ye te Parlait bango wana autrefois dans Marc 7. lokola na marke 7 elobi C'est en vain. na pamba nde bokotondo ngai Au nom bokokumisaka mpe na pamba des commandements d'hommes, bokotia bakomandema ya bato doctrine makambo ya badoktrine na bino est vain. nyonso oyo ezali pamba Tout service divin, nyonso oyo bonzambe tout effort dans oyo nyonso oyo esalema est vain. nyonso ezali pamba N'est pas dans soki ezali nzambe aza na kati na likambo wana te la chose soki nzambe aza kati na likambo avec sa parole. soki eza na ndenge moko na liloba na ye Encore un amen wana nde tokoloba amen notre cœur. na kati ya motema na biso Parce qu'il s'agit justement de l'amen. po esengeli na amen wana Hier, une chère sœur du sud m'a téléphoné. ndeko moko na sud atelefonaki ngai alobi ete Je ne peux pas être à Krefeld. nakoyoya na krefelde te Les cassettes, me nakoyoka bakasete na yo me les envoie. nakoyoka bakasete bakotinda ngai Elle a fait une remarque.
remarque et a dit, asali remarque alobi un amen sort toujours de ma bouche, soki amen moko ebimaka na monoko na ngai ntango nyonso ntango nalandaka babandu wana précieuse. ntango nayoka biloko ya motuya. Puis elle a ajouté, Mpe moto wana alobi il me manque eloko ekozanga ngai sans doute dans la réunion ekozanga ngai na réunion où ces prédications ntango baprédication ezosalema apportées, c'est l'amen amen nde ekozanga ngai ceux qui sont présents et qui écoutent. amen ya bato bazali bakoyoka makambo Oui, ma sœur, bakoyeba koloba amen te peut-être que lorsqu'ils ne l'auront plus, qu'ils sauront ce qu'ils avaient. yango nalobi ndeko mwasi ntango bakozala susu na yango te nde bakoyeba ezalaki ndenge nini. Pas encore leur mot à dire, mais chacun sikoyo na koloba te qui a déjà vieilli. motu na motu oyo biso bayo tokoli Personne toyebi ete si la santé ou beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il ne l'ait. biso nyonso oyo C'est alors que biso l'on se tokoli rend compte, oh, ntango tokoyeba ete pendant toutes ces années, tu as été en bonne santé. ntango tokososola ete Problème. tozali na basante malamu esiko sante ebebi Dieu une seule fois pour ta santé. mbala moko kaka nzambe to ate mpo na sante na yo Non plus comme avant, tokozala so ndenge tozalaki liboso te que l'on se rend compte ntango tobandi koyeba ce ete que l'on avait autrefois. kobandi koyeba ete sante ezali su ndenge ezalaki kala Nous te ne vivons pas pour nous-mêmes. tokobika mpo na biso moko te kasi Pour moi. mpo na ngai Mais nous pouvons dire une chose. tokoki koloba eloko moko ete Nous a fait et nous fera encore. nzambe asaleli biso mpe oyo akosalela biso lisusu na ngolu na ye On a vu. Nous avons ouvert. tofungwa mitema na biso Dieu nzambe nous a parlé. alobi na biso Nous reconnaissons tondimi ete que sa grâce toyebi ete ngolu ya nzambe mpe fidelité na ye et que de notre côté, na ndenge mosusu rien d'autre eloko mosusu te qu'un rouge de honte ne Kaka- peut monter au visage. ete soni etondi biso na elongi Son visage est élevé au-dessus de kasi nous. elongi na ye eza likolo na bilongi na biso Moïse l'a prononcé lokola moïse alobaki yango une bénédiction sur le eza lokola Israël. bénédiction likolo ya peuple ya Il israele nous sa face. ntango bamoni elongi na ye Ta face au-dessus. ekoleka liboso na biso Préserve-les et donne-leur la paix. pesa bango kimia Dieu est un Dieu fidèle et c'est kolo na biso azali kolo azali fidèle avec la certitude mbeta oza na kondima qui nous a ete liloba na ye entraînés dans ce grand liloba na ye ememi biso na projet monene oyo o aleluya tondimi ete nkolo Qui suis-je? nga nazali nani Le Très-Haut. nazali nani mpo outa likolo oloba na ngai Déjà été dit en soki olobami deja ete notre Seigneur na lokolo na biso ete marcher sur terre. ntango oza kotambola na mokili oyo Qu'est-ce que l'homme, moto azali nini que le Fils de l'homme, moto azali nini que l'homme mpo ete est là directement lié au po ete Fils mwana de na l'homme nzambe dans une seule phrase. nyonso wana na liloba moko elobi ete moto azali nini Qu'est-ce que le Fils de l'homme? mwana na moto azali nini Avons là la tozali wana lien eyo eloko toza nango wana na kati ya mwana ya moto pauvres humains nde bato ya mokili fait enfant de nde tokomaki bana na nzambe qui peut mesurer la grâce. nani akokomesure ngolu ya nzambe oyo Il était dit que chacun doit marcher 1000 km pour moto na moto atambola mpo aya pepe na sali na ye akosali 2000 km offre librement o et dit koki kotambola fait pour vous. C'est accompli. nyonso wana ekokisami Simplement venir à moi. boya pepe na ngai ndenge bozali Le reste botika makambo mosusu pour qu'aucune chair ne mpo ete mosuni moko te emitondola il s'est réservé ye moko toute l'œuvre andimi kosala makambo nyonso ya ngolu en moi na yo mpe na ngai et tant que toi et moi kotala ete yo na ngai ou quiconque mpo na moto nyonso peut écouter ici et là moto nyonso akoki koyoka awa mpe kuna encore occupé mpe koyeba ete quelque chose kosala makambo biso moko n'ont pas encore compris soki osali makambo na ndenge na yo moko teke nano ososoli te et rien n'a changé. eloko moko echange te Mais quand nous venons au Seigneur, me soki toyebi mpa na nkolo disons Dieu fidèle. toyebi ete Toi nkolo seul sera yo moko nde notre Dieu et Seigneur. nzambe na biso mpe nkolo na biso Appartient la gloire. yo moko nde nkembo nkolo nkembo Qui sommes-nous? biso banani C'est tout. Qu'est-ce eloko moko que pamba nous sommes? Qu'est-ce que tu moto azali nini Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce moto azali nini notre Seigneur
oh nkolo qui s'est abaissé à ce point. po etomi kitisa tina se Voilà, nous. po kita mpe na biso Et à cause de sa mort, mpo na liwa na yo puis il est allé sur la croix akendeki na ekulusu et il est mort. epe akufaki Et pour moi, akufaki mpo na yo mpo na ngai Dieu nkolo na biso a un droit aza na droit et sur la mienne. droit mpo na ngai mpe likolo na ngai na yo Il a payé le prix. afuti mosolo afuti oyo ekokaki Pris quelque part, afuti oyo ekokaki acheté, tout j'ai payé m'appartient. ye eloko oyo osombi ezoapartene na yo Avec de l'argent. Mais awa kosomba biso na or te na mbongo te me kasi na makila na yo ya motuya de Dieu, oyo ya motuya nous mingi avons été rachetés yango asombi biso na yango ya motuya makila ya motuya et délivrés. Un chant mpe tolingwami na mabe bien glorifié, racheté par le sang asombi biso na makila du Sauveur. makila ya mosikoli Renonce à te rendre toi-même agréable à Dieu yo koma ou à te liboso na nzambe eloko ya motuya libérer. alibere biso Viens à celui qui a été mis sur un pied d'égalité avec nous. moto oyo nyonso mitie na ndenge moko na biso Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? moto azali nini mpe mwana moto azali nini Il est devenu notre égal. akomi lolenge moko na biso Celui qui est ton rédempteur, akomi lolenge moko na biso ye mosikoli na biso ton Seigneur. ye nkolo na biso À lui. aye pepe na ye yaka pene na ye loba na ye Me voici. tala ngai Puissant, tala ngai sans espérance. tala ngai wana kozanga elikya Tu es mon secours et mon yo nde esengeli koyokelanga mbangu Fais preuve de fidélité. toye mbangu kotala nde ozali fidele Même à l'époque, ata na ntango ya kala suivions nos propres chemins. ntango ya kala tokolanda banzela na biso moko Le dos, si nous regardons en arrière, me ntango totali na nsima nzambe alandi biso kaka notre enfance alandi biso ti bomwana na biso nous a alandi biso ti bomwana na biso averti, rappelé alors sa parole, azongisi biso na liloba fait preuve de fidélité. asali preuve ete alingi biso mingi Lui-même, azongisi biso na liloba venons à lui et disons-nous, toloba ete nous n'avons pas écouté les toyokaki te malako na yo mpe malako ya basakoli na yo mpe basali na yo nous n'avons pas marché biso totambolaki te voie. lolenge banzela na yo Ô Dieu, mpo na yango nzambe reste fidèle. yoka oyo otikali besembo En toutes na ndenge nyonso na ntango nyonso circonstances, na likambo nyonso confiance. topesi yo lisusu confiance Nous voulons faire tolingi ete nzambe accorder une confiance opesa biso conscience na yo à notre Seigneur olakisa biso ezali et dire, olakisa biso ô ete Dieu, o nkolo toi qui nous as appelés yo oyo obengaki biso par ta parole, na nzela eloba na yo toi qui nous as parlé, yo oyo olobi na biso na nzela eloba na yo a suscité en nous une espérance yo oyo kati na biso opesi posa mpenza mpe elikya mobimba que tu as faite. Nous yo voici osali ya devant ta minene face, nous ne venons tozali pas liboso ya elongi na yo quelqu'un nous a promis quelque chose. toyei te lokola motu apromete biso eloko Nous venons me toyei que les promesses de Dieu po ete bilaka na yo ces derniers jours na bamikolo ya suka ont été faites. esalemeli biso Même yo moko nkolo a déposé na nzela en nous olobi ozwi kati na biso otie liloba na yo otie nyonso ya kati na yo l'espérance etie elikya kati na biso par sa parole. otie nyonso na nzela liloba na yo Il apaisera yo okolimisa nyonso tout akopesa nyonso et accomplira tout okokokisa nyonso ce qu'il a promis. nyonso oyo olakaki Sa parole liloba na ne yo viendra pas à vivre ekozonga ya pamba te mais elle accomplira. me ekosengela ekokisa oyo nyonso oyo otindelaki yango Le résultat resultat ya suka ezali ete na suka ntango ya ngolu l'Église sans ete eglize ezala sans tache tozala na tache te lilita te litondo te purifiée, tozala pure tozala propre tozala baoyo bakeseni tochange solo du Seigneur na miso ya nkolo est devenu ce que nous sommes, tokomi oyo tozali ce que nous puissions devenir, tokoma est. oyo ye azali Ce que nous serons un jour n'a pas mokolo oyo eloko tokozala mokolo mosusu wana yebani nanu lelo te cela sera me manifesté. kasi ntango ekoyebana Nous serons semblables. tokozala lolenge moko na ye Que Dieu nkolo na biso si très très profondément en nous. azala na kati na biso C'est toute l'affaire. o Nous avons été kuna nde fidèles. makambo nyonso Nous nous sommes biso nde Nous n'avons topesi mokongo les serviteurs, les prophètes, toyokaki te batoli ya basali na yo maintenant, basakoli na yo me sika wa boye maintenant, sikoyo ils avaient écouté. toyoki yo Ils
tozalaki kuna yo Et ozalaki je crois que nous pouvons tondimi sikoyo dire ete la même chose. okoloba ete Dieu nous a au moins Nkolo ramené, mais azongisi biso n'est pas encore comme il doit, azongisi biso devrait l'être. oyo ete Mais tokóma nous boyo tolingi avançons tokóma pas à pas. ata tokomi nano ndenge tolingi kozala te me tokopusana moke moke N'abandonnera pas. nkolo na biso mpe akobwaka biso te Son chemin avec nous, akosala nzela na elongo na biso tout son peuple na biso sur banso la terre, et il mokili mènera mobimba son œuvre à son akotia achèvement akomema makambo nyonso na et à suka sa réalisation, akokomisa makambo nyonso na suka comme il nous l'a promis, lolenge alakaki biso grâce. na ndenge na nzela na ngolu Puisse toutes ces paroles tika ete elobano nyonso oyo fortifier dans la foi, epesa biso makasi na kati na kondima avec une nouvelle certitude, avec ekopesa biso kondima eliki ya une sika nouvelle confiance en Dieu. kopesa confiance na biso epai na yo Le remercier tokotonda yo botondi lelo car nous avons écouté les po paroles toyoki de ces prophètes, maloba ya baprofete na yo de la parole nyonso ya liloba oyo elobamaki qui est rapportée en résumé oyo nyonso ezongelaki biso jour-ci. mamikolo oyo Pour l'homme qui biso mutu a un oui esengo na mutu oyo aloba wi na motema na ye tout ce que Dieu a dit. aoya koloba ndiyo na motema na ye na nyonso nkolo alobi oya koloba amen Peut-être une approbation amen ezala kondimisama envers Dieu, ya biso na nzambe na biso parole. mpe liloba na ye Et c'est ainsi que le Seigneur na yango nkolo achèvera glorieusement, akosukisa na nkembo nyonso racheté par le sang, na bato oyo ye asomi na sa makila parole et son esprit, mpe molimo na ye mpe liloba na ye le jour glorieux du retour na de mokolo notre ya nkembo ya Seigneur bozongi ya nkembo Jésus-Christ. ya nkembo ya yesu kristo C'est une certitude ezali solo que personne ne ete peut m'enlever. moko te akolonga na makambo oyo Elle a été donnée ici. epesamelaki biso awa Les paroles de Dieu, non Na maloba ya pas Nzambe comme oyo. une seule, mais comme plusieurs promesses. lokola te bilaka Notre Dieu nkolo na biso tient ses promesses. atosaka maloba na ye Tombera. likolo ekokweya Parole ne kasi me trompe. liloba na ye ekotikala Mettre tout cela dans nos cœurs, nkolo azwa liloba oyo atiaka na mitema na biso de ne pas rester incrédule, totikala te kozanga kondima mais kasi le croire. tondima yango Dieu Seigneur toloba nkolo a promis, yo olakaki nous mpe croyons. olakaki mpe tokondima Accomplir. oyo te kokokisama Insère-nous dans kotisa ton biso plan, kati na mwango na yo ton plan kotisa biso na mwango na yo pour ton peuple. mpo na peuple biso peuple na yo awa na ntango na suka Nous voulons y prendre part. biso tolingi kozala na kati na likambo Exalter biso le nom du Seigneur. na kombo na yesu kristu amen Levons-nous et Totelema. remercions le Seigneur. totondo nzambe Père Céleste, kololo na biso de tout notre na cœur, kati ya motema na biso mobimba nous te remercions totondi yo botondi ensemble biso banso pour ta parole kotala liloba na yo révélée. na liloba oyo ofongwameli biso Seigneur, qui sommes-nous nkolo biso toyeba nani pour que tu po nous ete aies donné l'intelligence opesa biso mayele et la vue d'ensemble opesa biso bomoni makambo nyonso oyo tes plans. na ndenge ya miango na yo o nkolo Fais grâce à tes yeux. tozwi ngolu na miso na yo Fais-moi connaître. tika ete nzambe lakisa biso banzela na yo Ô Seigneur, o nkolo nous venons ensemble touti biso banso en tant que ta troupe, koyo en tant que bato oyo basombami na makila na yo que tu as, ata lokola bato oyo olingaki que tu as sauvé, baoyo osauve à qui tu as fait grâce. baoyo osali ngolu Et nous voulons tolingi te remercier, kotondo yo botondi Seigneur fidèle. kotondo nkolo Accepte-nous, ndima ete conduis-nous kamba biso dans ta parole, na nzela na liloba na yo ta volonté. na kati na bolingo na yo Donne-nous un cœur pesa biso motema oyo ezotosa et un esprit volontaire. na motema oyo ya volontaire Ce que tu nous tika ete tosala oyo yo osengi biso ta kosala venue est proche, boyei na yo ekomi pene Seigneur, o nkolo et nous t'en prions. tosengi na yo Par ete ton peuple, obongisa peuple na yo nyonso nkolo fais quelque chose sala eloko moko les tiens. sala eloko moko kati ya boyo ya yo Toi, nous puissions reconnaître
connaître. na motuni toyeba yo Tu es au milieu de tondima nous. ete oza kati na biso Seigneur, nkolo à l'époque, ce n'était plus na le ntango miracle ezalaki bamiracle et te le prodige, na baprodige te bikamwa te mais la fraction du pain. ezalaki kokabola lipa Seigneur, fais tout sala nyonso nkolo s'il te plaît. soki esepelisi yo Romps pour nous le pain de opesa vie. katela biso lipa ya bomoi Donne-nous ta parole. pesa biso liloba na yo Comme nous prions, lokola tokosenga donne-nous aujourd'hui notre pain. pesa biso mapana biso ya mokolo na mokolo Seigneur, nkolo nous avons to- mangé tozali tout ce tolei que le monde na miso ya bato ne nyonso connaît pas. bato nyonso bayebi te Une manne cachée ezali mano oyo ebombami nous a offerte. bile oyo ebombami nino epesi biso o nkolo Qui sommes-nous? biso toza banani lokola bato Qui es-tu en tant que fils de yo l'homme? ozali nani lokola fils de l'homme Seigneur, fidèle pour que nous nkolo ayons trouvé fidèle po ete biso tozala l'attention. tokata eteni ya lipa Il ne t'était pas manifesté sous la forme d'un fils d'homme. ose manifeste lokola mwana ya Ne moto nous aurait pas. o nkolo soki otali biso bongo te otali biso na miso te Seigneur, o nkolo merci infiniment tosengi yo merci ya koleka venu na ndenge oyei mpe na biso d'avoir pris forme oye kozwa biso seigneur et d'avoir ozwi nzoto ya bomoto de notre mpe osali mpo na ntina liseko na biso Je te remercie. totondi yo Tu nous as rachetés. osombi biso Nous sommes ta propriété tozali pour propriété na yo et l'éternité. mpo na libela na libela Si tu le pouvais, o nkolo soki okoki kosala réponse à tous ceux qui opesa réponse na bayo nyonso bakoevoke kombo na En yo vérité, je te le dis, na solosolo toyebisi yo même, tu seras avec moi. okozala na biso elongo na paradis Seigneur, ya nkolo nkolo été replacés, tozalaki kozongisa likambo kozongisa biso na kati na royaume na yo donne-nous la foi. pesa biso kondima Confessons que tu es ete tondima ete yo ozali solo garde la grâce, ozotala grâce na yo nkolo na miséricorde na yo garde l'alliance. mpo na baoyo bakotala alliance na yo Dieu fidèle. o nkolo Nous ne pouvons pas tokoki nous te faire par nous-mêmes, kosala biso car moko nous savons, toyebi malamu mais tu es resté fidèle. yo otikali sembo Je te remercie. totondi yo Seigneur, je sais nkolo toyebi que mon Sauveur est vivant. ete nkolo na biso azali na bomoi Alléluia. halleluya Oh Dieu, o nkolo ta présence, ezali na yo etondi biso na ta pisika oyo parole liloba na yo est puissante. ezali makasi mingi eza na nguya L'esprit agit mpe molimo nayo kosala parmi la troupe des na rachetés kati ya baoyo basombami par le sang. boyo Seigneur, tosombi na makila na yo je te remercie nkolo oyo ya sembo pour ce que tu as fait na jusqu'à mayemaso présent osali to kotondo et pour ce botondi que tu feras. na maepe okosala Tu lisusu connais tous ceux toyebi nyonso toyebi bayo nyonso ya yo faire une nouvelle expérience avec sala experience ya sika toi. Fais que cela nous sala lisusu aussi réel que cela puisse sala l'être. lisusu makambo ya solo kati na biso o nkolo Je te remercie. totondi yo botondi Alléluia. mpo na fidelité na yo halleluya Amen. amen amen